papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Benalikito Mère Bio balobi musala eleka maloba nebele totikala kaka na yo Benalikito na kati ya France solution pona ba feti na bino ya mariage ya baptême balobi ba moziki bolingi bosalisa réception moko boye ko hésiter te benga Benalikito Mère Bio na numéro oyo ndenge na yebisi bino musala awa eleka ka maloba nebele bolia kitoko na prix ya bien service traiteur ya propre alambaka na cuisine ya bien etumba balobi yebande sika bazolamba biloko na yo ya Benalikito tembe te awa musalele ki maloba nebele benga na numéro wana Benalikito aza pona bino akendaka partout na kati ya France ata oza na province ko hésiter te Benalikito akomaka feti na ezala kitoko otika nsango ke baliaki pe batondaki biloko etikalaki pe biloko ya propre ya baboyi benga Benalikito na numéro ezoleka zwa contact benga mbangu ozwa rendez-vous balobi Benalikito populaire na France net na film musala eleka maloba nebele service traiteur oyo touti nango musika pe toke nango kaboye umela Benalikito Mère Bio balobi awa na mbongo ya mukie oleki toko pe qualité feti nao etikali na mitu ya batu Benalikito solution. Bonsoir na bamoure zinyon so ba mesana kolanda Iran na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Iran Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba sabona na site o te bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abona bo partage ka esalaka vraiment bien makasi bamoure na bamoure zinyon sonzamba lola apambola bino ndenge bo pesa katan pona kolanda masola mama Irene to pesa pe merci na sponsor nanga ya mvwandu balobi to changeaka ete poko kama solo Betty la patronne na kati ya London balobi mwasa leki mibali na mbongo mwasa mibla vende ndaku na verchech ya kusamba ezate babi yeve nanga Achille kapesa moto moko bien makasi tokendaka bongo na batnos bandaka biso partout nazo rappeler bino ozo kende Kongo Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésiter te benga Betty la patronne na priya bien okolala na ba condition ya kitoko ko bossa na te tuna la patronne Betty pour na transport azape na bakar ya kitoko azo loué c'est mingi pour vraiment o assurer sécurité na obabi contacter Betty la patronne batnos bandaka biso partout to bossa nite ko pesa merci na mwasi ya pembe na kati ya Birmingham Irene Masiandoki kazara petite sœur ya Meta la brésilienne oya vient nanga jansi bolanga tolingaka bo frère na biso makasi pola taka kitoko azabo asola rappé bien vient nanga jansi bolanga bazuwa pikaka biso mtokoka kozwa bongo te ya Meta bo umela merci na Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle balobi vient nanga Zakari vient na biso ya Bogart tokendaka bongo na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na katsa Bundes tantine voisine pourquoi pas sponsor na biso balobi Betty la patronne tant na lobaka Betty la patronne ezala pambati parce que musalo ndenge zo sala mamutasi masule zaka la patronne Betty yango ta una lobaka ye na zaka fier na bana Londres tant non so na bat lokola ba Naomi Abel et yale na kati ya Luton de longue jambe et ça la biso bien nyoso wana ezaka rapona bana Londres sponsor na azala na mboka wana na mboka ya Marco Zefondo kaka
kaka na Londres na mboka ya Béatrice Lokilo grand prêtre mère ya vie nanga fils Lokilo ba na Londres bo umela pourquoi pas mami Mimbangu toujours na kati ya Londres mami Longo Motema Jean-Claude Mimbangu ba murezi nyonso mama Irene ya kabenga na beta ka masula so na beta ko berginte liso na zo beta la bino lelo ba murezi nyonso bo tu na bongo porte-parole na porte-parole Anastasie Vita moi ça papa Trésor Chalobi était tazi yo lelo lo mate oh lala kasoloba mikakati tazi Vita ya papa Trésor Chou bakdes bana rabiso ambiance Irene Masiendo ekendaka boye nazo rappeler bande konyoso bozolanda nga lisolo ya loto ko dédié yango na couple moko bavanda penza balanda biso malamu ponga pena na pesaka ba félicitation na ba couple lokola ba couple na lobela na minitio avant na banda lisolo eza na couple moko yoka kombo ya mobali na ye Jésus Kabeya motema ya la blonde Kabeya lelo tozo souhaiter bango ba joyeux anniversaire ya mariage na bango 32 ans de mariage et pesameli mutu nyonso te mabala pote kufaka te koyaka maladi ya ndeki ya bango etikala kobela ata mutu pasi te nzamba lola apambola mese Jésus Kabeya motema ya la blonde Kabeya mwasi ya pembe ndenge na yebisaka bino bovanda boumela po biso tozolanda nde bino en tout cas ba félicitations et comme matipa la blonde Kabeya na mese Jésus Kabeya parce que na yebi lelo ezali sombele suka na bisanga ezala nano anniversaire ete mese Jésus Kabeya muta ba restaurant muta kosombela mwasi ba cadeau et bongo la blonde elle a vandelier pendant 32 ans la blonde de Kozwanini la blonde de Kabeya Jésus Kabeya 32 ans de mariage bo umela nzamba lola asala bino bola moto dédié lisolo na bino bo vanda pena couple bolanda lisolo eza lisolo ya pasi pe ya mawa ndeko moko na kati ya France abenginga mama Irene beta lisolo nanga nazali frère congolais tolandaka peyo na uti kobima prison na mois d'avril awa 2023 na kotaki prison depuis 2019 problème une ekomelinga na ekosa la vie de recherche te na epe kolela te mais na ekoloba na batu ba pambola ma o basalaka batu mabe mama Irene na 2018 avant Covid na kendaki Congo lisolo bandi ba murena ba murezi bolanda mama bibi chimwa nzambi euno lisolo yango en direct des 001 to beta lisolo fifi tomo la japonaise mama na Erastine tozo beta déjà lisolo bolanda tantine voisine abi mama Irene na kendaki Congo avant ba Covid na kendaki kobala nazalaki na mwasi nanga copine sito salaki 3 ans to solaka to kutanaka mais na 2019 na juillet na céleste ki na kendo kobala mwana mwasi wana na kende Kinshasa na balaki na famille na ye na balaki na mairie fête elekaki très bien kozonga nanga na poto ezalaki pona ya nasala makambo na bengisa mwasi to vanda isika moko ponga na balate na poto na bota na ngapiki mama Irene ntango nazozonga ndenge ezalaka tosalaka checking po tozonga poto nakutani na mwana mwasi moko bamurena bamurezi bopartage lisolo oyo bolanda ngo na bokebi ezobetama po todedi yango epai ya la blonde Kabeya motema Jésus Kabeya parce que lelo basali 32 ans de mariage yango tozopesa bango bafélicitation mpe tozoyebisa nzamba lola abomba bango plus de 100 ans baumela abi mama Irene ntango naozonga nakutani na mwana mwasi moko be mwana mwasi azalaki moins de 50 ans soki aza mokolo ekozala suka ba 40 ndenge na monelaki fi wana mwasi kitoko azalaki mwa mulai pembe tokutani na ye azalaki vraiment gentil tobande kosola na ye très bien ayebisi nga lobi ozokende mboka nini ngase nazokende Belgique nakokita na Belgique mpo naza muta France mais ezalaki prévu nakita na Belgique okosuka na Belgique abi wi na osuka nao na Belgique mais nga naza nanga mutu navandaka na France mais naza na makambo fo nasala na Belgique abi ok nga mpe nazokende Belgique oza na babagage ebele bamuresi bolanda lisolo très bien biso osalaka proverbe 19-20 ekosunga yo nanga na suite ya vie eza molai te mais papa aza na pasi yanga memi yango na Irene Masiendo TV lokola tobetaka masolo solo tobetaka aubergine te topase message na bandeko nyonso balandaka biso pourtant nalobaka Jésus Christ revient bientôt bandeko ezalaka slogan te nayaka korapele bino ke mwana moto akozonga slogan ya mama Irene ezalaka ebeteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe nga nde mama mpo nabetaka solo aubergine alekaka te alobi mama Irene tosoli très bien na mwana mwasi wana alobi nanga ye aza fille ya Suisse ovai na Suisse kote ni oyo navandaka na Lausanne kombo nanga ezali Mireille bolanda lisolo très bien pesi kombo na ye Mireille abi ok problème ezate ye pa pesi kombo na ye Freddy abi nga pe kombo na nga ezali frère Freddy to bandi ko sola ka frère Freddy ozala ba kilo minute habité na osala ka checking ya valise o amunene bagage amena nga yango na oke na ngoti na aéroport abi ce qui boye nga na za ba bagage misatu
à part bagage à mena c'est lokola un glacière moko excédent et biloko kolia bazo senga ngana futa 180 bolanda solo très bien ba mourir na ba mourir okoye kotie na ngango epano lokola toyoki na biso ka vol moko soki tokomi na Belgique bona récupérer yango olele futa 180 na peso ata mwa 100 € ko pata Nathalie aza na bagage moko voyage mibale ezalaka bongo azalaki kaka na bagage na ye moko azalaki na sac na bagage à mena azalaki na bakolie beleti bana mibali ba voyage en plus akendeki ne pe kobala aza pe jeune ndeko tobete solo Freddy 5 ndanga pesi nga âge na ye lelo azokokisa 47 ans bamourir bolanda seke aza jeune Maman Irène na ndimaki na 100 € nake kosala checking lokola bagage na ye wana glacière na ekomi yanga seke faut voyager na identité nanga ezalaki deya bagage moto bapezango tokendaki ye moko azalaki sur place mwasi yango esalaki 21 kg basalaki yango déjà filmage balingi bakilo ezalaki nango moins bakilo nango ezalaki kitoko parce que ezalaki poids koma na 23 mais ezalaki na 21 si basali mpe filmage tofuti mbongo makambo tu ndenge elekaka toleki totiki bakoli na biso maire tokutani na ye tozosolola na ye na aéroport mpe tozalaki ne tozosola na mwana mwasi wana Mireille parce que nayebi très bien tozwaki te ya kosola mama Mireille na salle d'attente tovandi ntango molai mpona kozela vol na biso tozosola na Mireille très bien problème ezalaki te mama Mireille tozwi vol na biso na kati avion nga navandaki liboso 4 kits après ye soki na temi ko se soulager tozosolola ndenge ezalaka na avion parce que si tosalaki relation aza fille ya Suisse avandaka na Lausanne azalaki nzoto mike teint clair mwa molai azalaki na mwa bassin fille moko kitoko makasi ntango tokomi na kati ya Belgique mama Irene tokiti tolakisi ba identité problème ezalaki te nakende mpona ezwa bagage nakutani na 3 policiers pembeni wana ntango naye natia bapana koma kaka batuninga identité lisusu mais si bachekaki nga mama Irene ntango batuninga su identité alakisi mbala moko bakanginga problème eza nini ntango bakanginga mama Irene namoni susu mwana mwasi wana te ok azalaki musika te na nga pozo ya koline epa na nga totambola ne mpenza toza ya kokangama tosali contrôle tozalaki ne pembeni mama Irene natala be mwana mwasi wana namoni lisusu te bakanginga bamourir na bamourezi bolanda lisolo bo partager likambo ezwaka mutu ntango te ekobeta ngo na Irene Masendoki TV ekote etei ngai selon proverbe 19:20 mpo biso nyonso tovoyageaka bolamu ezalaka zoba mawa mingi ekomaka ngambo na vie ya bato mama Irene bakanginga ntango bakanginga bazwi na babagage nanga nyonso bake nango mbala moko na bureau ya police mama Irene ekomeli nga problème bakanginga na biloko ya mabe mwana site nango na réseaux sociaux ezalaki na valeur ya 12 kilos na kati ya glacière mama Irene na bandi ko se défendre keza biloko na ngate eza na mwasi ba ekosimba te parce que tango esalami checking eza na identité nanga nazwaki ye 100 €. C'était prévu tango tokiti a récupérer bagage na ye bamourir na bamourezi biloko esalamaka mingi toye kopekisa koyede batu te mais fotokeba tant eza mauvais batu bakomi mitema mabe pi basi na mibali na mokili bazobanga su makambo te na basi ya poto ne Kinshasa na soki États-Unis na soki ya wapi mukima mutazobanga likambo aza lisusu te mutakomi prête na tout poa bonga tozomona beveneme zoleka bazolongola batu biloko kati bateka bambongo basala bafoli koma mokili kokoma tina niveau ya kobebisa peuple ya Nzambe tina niveau to vivre lelo tant eza mauvais oui Jésus-Christ revient bientôt mwana mota kozonga quand mokolo ebani te botaya makambo to vivre na mokili mama Irene tong bakanginga na kendaki na zui avocat tokoma eko samba famille ye Irene ekomaki longue histoire il a fallu na beta prison bakangangai mama Irene le 14 août 2019 baeko libéré nga le 22 avril 2023 mama Irene a souffri na prison na bongoli motema na prison po leloko bakangelanga eza likambu na nga te mama Irene mwana mwasi wana Mireille apesanga kombo na ye ya famille te nayebi kaka Mireille azalaka na Lausanne aza mulai aza pembe aza mwa basi mama Irene tobeta ba Mireille na ba famille na pesa kombo na ba Facebook na ba TikTok na ba réseaux sociaux nyonso to mona ta Mireille po soki na monier na ko reconnaître mwana mwasi wana très bien po na yebi mama Irene ata na Facebook to mona so ba Mireille mais ressemblance nga na yebi na tikali ko mona ngote mama Irene na beti prison ya gratuit ya ofele na kati ya poto pona mwana mwasi moko existaka na se na tango na kombo ya Mireille ayebisaki nga zokita na Belgique après kokende Suisse aza fille ya Lausanne mama Irene naza na photo ya Mireille te
si tokutani tosali checking tokoti avion tosomairani na salle d'attente ide ya kokanga foto na mwasi ya batu eza te ayebisi nga aza divorcé aza na bana mibale asalaka bafere na ye akendaka kinshasa atangelanga bamonte moko asomba ndako na ye aza na lopango na gb ado namonaki fi yango adebriaka deja bien nzoka azalaki na misala mosusu bolanda lisolo ndeko ya mamere na ye kosala vie de recherche te mpo na kobima zoba na na foto te na na kombo na ye ya famille te me na ye kopase message mama irani mpo na bima nazala lelo libanda depuis 2019 ti 2023 eza grâce ya nzambe bapriere ni famille esali te nini nga moko nayebisi nzambe te na prison bakatelaki nga na bima na 2023 te me ti na bimi boye mama irani na mina betelo kobeta sola 2 heures du temps eza miracle bapriere famille ninganaki mama irani pasi na nga na prison nakomaki koyoka motema ezokangama nga mwasi nakendaki kobaya na Congo na 2019 mama irani nga na prison na 2021 mobali usaki abali mwasi wana epi anani so mwasi wana awuti kobota mwasi onga na balaki na Kinshasa oyo nakendelaki vacances na Congo oyo nazwi ba risque na retour mwasi wana abali mama irani eza mawa nayoka shock naza na boloko nayoka shock mwasi abali mama irani nayoka kaka menga na vivre yango soki na bimi eza mawa na nzambe yango beta lisolo yebisa bato lokola ba Mireille wana soit disant zaka na Suisse ndenga yebisaki nga partout yazalaka aloba nanga vrai aloba nanga lokuta pesa nga kombo ya vrai pesa lokuta aza mutu azo vivre na se na tango oyo pourquoi na lobi boy po muto deja simbisi nga touche apesi nga biloko ya mabe mama Irene akokosa nga pe kombo akokosa nga pe pays peut-être ya pas ane ka fille ya Belgique na koyeba ndenge nini mais loko ko passer message na batu bakolanda yo ndeko na biso papa Freddy alobi na yebisa Mireille mutu na mutu bakuta na kate mais ngomba na ngomba pardon ngomba na ngomba ekuta na kate mais batu na batu bakuta naka awa yo simbisa etouche obunga na mokili ya nzambe yeba kokoma fourmi te okoma pe libanga te oza mutu olobaki oza na bana soki oza na bana te oza mutu yo moko mpona olakela bana na ote mpona yebi nanga te soki oza na bana mpo deja oza mwasi ya lokuta ndeko Mireille ovandana ndeko Freddy très bien tosolola na otango molai na salle d'attente toyebani mokolo nga na komono tokoyebana yebake mokili ya nzambe eza moki ozala na Suisse ezala oza noka fille ya Belgique yebake soki obombami na sali banga eza na mutu moko amonaka fourmi oyo akontaka suki yesu masiya azomona yo yebake nga nauti kobeta prison mpo na yo nauti kozwa maladi mosusu na prison batension mitema na shock ebongaki ezala likambo na nga me yanga te basimbisi nga touche yango mama Irani en général pesa conseil na bato bazaka meme na bisika moko bagare simbelanga saki simbelanga mwana mama Irani mokili eza na insécurité nakoki pe kobima zoba mais nasalaki yango par rapport à confiance ya ndeko nanga congolaise par rapport ya esololeli ya mwasi yango fi yanga bande kosola vraiment très bien aza joli aza mwa mulai pembe abisinga aza mwana poto Mireille alobi avandaka na Suisse na Lausanne mama Irene aza kosola kitoko makasi tosalaki relation na nzela ça arrive biso ba ope tosala ba relation na nusu na kati ya ba avion toyebani pete toya voile moko na batu pe bele tant suka à partir avion pe botikala pe na relation ba change ba numéro téléphone pe salama c'est la famille toza ba congolais ba congolaise vie kendaka bongo mais ezo sala pasi soki bato jaro na mokili bazali po ba yokisaka baninga pasi ndoko Freddy auti ko souffrir na prison mais eza fin du monde ité oui yanga bina beta lisolo pona kofongola susu batu misu parce que makambana ekoma kosala ma mingi surtout na Congo tant bosala ba checking wana memelanga ye na futa boende kolanga eloko elekelanga mama Irani koliwa ne uta Congo est-ce que na Congo ba mona ki yango te po yeti Belgique ba Belgique ya kokanga yango e pesi pasi mama Irani tosala checking wana ngai na ye ngana ye na zala mama Irene na zanga kimia na koma lokola zoba mais lelo na bimi na yebisi nzamba zwa lokumu balobaka vie ya mutu ezaka na retard te nzamba yebi lobi mais na perda na mwasi na kende ko ba lelo mwasi na uti ko bota azwa mobali mususu pa perda ki espoir ayebaki mukolonga na kobima te mais nzambo alongolaka batu na pasi nzambo atindaka lion na kati ya libulu atindi kosi akende ko surveiller mutu na prison nzambe wana azalaki na mama ngana ko pete mutu sangwa mwasi abali na yoki yango na prison na koti prison ya likambu na mama ngana ko bela pe baner
me nzambe abatelaki nga kobanda 2019 tina 2023 na mois d'avril oyo nga na bimi nazopesa nzambe merci yango beta lisolo na bamure ezobalandaka Irane Masendoki TV tozwa part na biso nyonso tobimaka tovoyageaka tozangi tema malamu tokosunga mpe mutu namemelo mwana nasimbelo saki mingi basundolela bango mpe bana eyoma osimbi bere mokili eza na barealité nango bata malamu na mokili bakoma mokie bata malamu mingi bakufaka na bango bata mabe bazotikala basaka na mokili ya nzambe bamona teke bango baleki likolo na se balobi un jour tribunal na nzambe ekozala mutu lokola ndeko Mireille oyo eza message mama Irane azopesa soki oza mutu na se na ntango ozovivre biloko aboye lukelongi ya nzambe opesa mutu moko pasi na vie mutu moko alelaka mpona soi-disant femme d'affaires yango omonaka bafere na bino mingi omona bana maladi bato kokufa bambongo na bino etretaka maladi ekundaka kaka bibembe basi lokola bamireyo na poto baza ebele basi basota baniveau basi baluka kobonga na tembe baza ebele na poto mwasi azalaka na décision ya vie ye kaka fo abonga kende mosala nzambe akopambola yo biloko soki 12 kilo eutaki kongo mpo ye nango poto tala niveau ya bariske tala niveau ba risque c'est que ça moussane est-ce que biloko mona Congo ezalaka ebele po baya nango Belgique ezaka question po na yebite ezali pasi ezali mawa yango ndeko mobali ayekolela na Irane Masendoki TV po message o eleka papa Freddy courage vie eza na retardé nzamba lola batela ko na prison oya bimisio aza capable de repeso pe moi sinso bali o continuer pe vie nzambe emoka yebi to benga ngoni bitumba famille po uteko bala nzambe emoka yebi moi si aza moi si libabe nzambe moyebi Mireille kaka mutabaje to pesi nzambe merci to tsaka bandoki libosote ba risque pe na vie batu ezalaka kozanga pe sagesse ezalaka oui bafutaki ye mbongo me kozwa kolia mutu oyo deja bafilme yango basali filmage meme nga na ozwa te meme nga na ozwa te bonso batelenga mwana kufa na kati ya glacière bere ekolatanga ete ya biso tokutani mbala nsima merci na patience na fidélité bo partager lisolo bo like ndenge nalobaka bo s'abonner na Irane Masendoki TV tokosukisa kaka na la blonde Kabeya motema Jésus Kabeya nzamba lola pambola bango balobi 32 ans de mariage epesa meli mutu nyonso te 32 ans de mariage la blonde Kabeya umela neka na bima bala pote kufaka te koya kamaladi ya ndeke mais bino ata mutu pasi etikala kobela te ti lelo bozali 32 ans de mariage mais Jésus Kabeya nzamba lola apambola apesa pe mwasa kitoko la blonde Kabeya maman Irane Masendoki identité ya Bundes encore une fois na souhaiter bino ba joyeux anniversaire ya mariage na bino bokende liboso nzamba lola asala bino bolamu tokutani mbala sima soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée tokobeta suma solo pona kosunga communauté nzamba lola apambola yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt